Ah, siko toke obaka bino na mai ya océan. Ah, vraiment. Nazoke la bino ma info kapa. Mais ozo baka bango tout na mai. Non, non, non. Comment ni balobi mboka na mboka za mikonzi nango. Moi j'ai fait mes cérémonies. Oyebi que jour nazo pouvoir na lata bokokoti. To monaki, mokile monaki. Koyo bango balingi ba combattre bokonzi yango. Oui. Yango ngai pona kosilisa makambo na ye kobwaka bango na mai. Bomoni makambo boluki bino bato tribalisme. Voilà maintenant siko to kende kobwaka bino na mai ya océan. Faut natika bango awa. Natika bango na maboko ya Nzambe po balongola monde na bango wana. Ah vraiment. Mabe o bango bazolinga basala wana. Océan Atlantique bokei na mai di. Po mai yango yo océan yango vraiment. Na lobi to kolimbisa bango te vraiment. Ozo bwaka bango tuka na mai vraiment. Bango faut batika la nano po balongola makambo tribalisme. Tolo ba passer biso za ba descendance ya basimo kimbangu ba descendance ya makambo ebele belé pour même président de la République azoboya makambo yango na yena laver makambo na tika batika monde tribalisme na bango vraiment na idéologie ya batu lampaka ba mona mpele toke ko boka bino na océan di océan ngona na sima bomoni tozotika bango na kata mai awa batika monde tribalisme na bango ekoya na kombo na Yesu ngaye vraiment na okela bino mawa nazomona bino nde bozo chola di bato tribalisme na kotika bino na mai kotika sorry CWC ezali papa ezali mama CWC epesi bino lupemba mais bino boza kondima yango kaka te bosambwe di bosambwe océan ngwana comme nga naza mwana Western Cape na bité quoi vraiment mazala tika ngai na sokola maboko mais zela nanu mamuke s'il vous plaît mwana mboka zela na bondelo lisusu vraiment okolimbisa bango te vraiment ozobaka bango kana mai vraiment na tiki bino na maboko Nzambe bosambwe bosambwe Nzambe pambola DCWC ngaye oma ya océan vraiment na habité quoi vraiment ngaye vraiment mayanga ni TV ya pesi bokoko na kombo ya yemoko yeme ngaye vraiment na habité quoi vraiment nyoso na tiki yango awa to permet tribalisme na kombo na Yesu vraiment na bino olani mona mama kala ngai ouais balongola tribalisme na bango. Vous comprenez? Na yena bino na idéologie ya ba méchant. Méchant. La makambo yo bakoko batinda ngai. Na ebité quoi vraiment. Ba pouvoir bokoko elobaka lelo na zolo bela pe bokoko. Moni liboke moko. Tatabo moko. Ekolobo moko. Kasi omoni te yango pe simba sali nini? A gagné. Vraiment. Est-ce que c'est donc na sepeli na profiter batelengani il faut respecter des gars qui ont vaincu. Voilà, bon respecter les gars qui ont vaincu di info kapa donc bon voilà siko poto que na clôture poto ça yo telemaka na ko nazaka kana obouger sous te bongo déjà si na pambolio exactement talaka yo za mona mama kalanga il faut pamboma vraiment ça pembeni na ibale message na nga yango pona monsieur l'ambassadeur batata bamama bandeko wa bolingo bayike bana mboka mbote na bino jambo eno betwabu sanga iwabu mbote na beno boye malamu na Mayangani TV mais na émission na biso spécial diaspora congolaise ya Western Cape spécial ba congolais ya Western Cape ndenge bomoni nazali na kati ya Mada City Cape Town précisément na Afrique du Sud baike bana mboka bola muka na ndenga ya batu lampaka ba mona mpeledi viena nga Zakari Baba Swele Mola na pesio mbote depuis Mada City Cape Town mwana mama kalanga na yepo na koyebisa bino ma idéologie ekoleka na kati ya Western Cape bino bandeko na biso ya mbongo mabende oyo bokei koteka communauté congolaise ya Western Cape na union sacrée kuna na Pretoria vérité yango eye Like this big game.
Donc lelo tozali awa vraiment pembeni ya océan mibale, océan Indien na océan Atlantique. Topona kosokola boto nyonso tu na kati ya communauté congolaise ya Afrique du Sud. Soki to trouver te ozali mutu ya malamu te na kati ya société tobwaki yo na mai ya océan. Mais océan nini tokobwaka yo? Toza na océan Indien, toza pe na océan Atlantique. Donc tata mayanga ni na politique na base bomoni quoi vraiment na lobi nga mona mama kalanga vraiment na tambola na muke na pesa bino mukongo po comprendre na bi te quoi.